moi Mboka président Etienne Tshisekedi yé atinda qui paie message de vœux na ba congolais isikani nya ko talisa que ba congolais et sengeli bazwa vie kitoko et sengeli congolais aller la kakakate souhait na ezali que élection et salema et que respect à constitution mazala ndeko Tshisekedi alobi makambo mike bebele na kati ya message na ye ya vœux na ba peuple congolais banso. Le quoi tu es bien na le koloba tout à l'heure que na poko lelo ndeto ya mbindeko Peter Kazadi oyazali membre ya UDPS na elongo elongi oboyebi yango na ndelo to ko solola pona ba minute e pesa medi biso pona makambo matali UDPS ndeko Peter Kazadi mbote na yo pe bonne année. Mbote ndeko journaliste bonne année na yo mokope na libota na yo nyonso. Boni nzoto boni makambo nyonso tu ezali malamu. Nzoto eza bien makambo nyonso ezotamba. Ndeko Peter Kazadi biso banso ba congolais tolandi yango au travers ba journaux ya presse écrite message de ve ndeko Etienne Tshisekedi. Kasi motuna na ngai ya mbo ezali moi confusion et koti moi moke koto ndeko Mobaka loba koto bandeko mosusu baloba tozoe bate ndeko Etienne Tshisekedi toyebi ke alobi azoya ye moko nde mutu alobi yango. Est-ce que ndeko Tshisekedi azali toujours pour le dialogue? Merci beaucoup pour na mutuna na banzi yo moko za mopanzi sango munene ndenge uti koloba eza kaka mukanda pamba journaliste atangi te mpona kotransmettre message ya président Tshisekedi mais ezali vidéo oyo bafilme président Tshisekedi ye moko azali s'adresser na population congolaise na adresse na ye après avoir décrire état ya mboka na sima ya déplorer ba conditions difficiles oyo ba congolais bazo traverser ye moko alobi azali engagé dans nzela dialogue pona ko résoudre ba difficulté nyonso wana elingi koloba président Tshisekedi azali 100% pona dialogue. Alors oyo outi ko benga ke eza confusion otangi ndeko Mubake. Oui, ndeko Mubaka koleka koloba pe tikanga na ibisa oke ngai nazolobela yo awa nazali conseiller juridique ya président Tshisekedi. Ndeko Mubake azosala ya solo confusion na ba média ebele. Ba confusion ana ezali ko semer ba doute na esprit ya ba combattant ya IDPS pe na ba sympathisant ya IDPS na komona ka mutu azako bima alobika azali conseiller juridique et politique ya président Tshisekedi mais azoloba maloba o ezali ko contredire oyo maloba ya mutu azali censé kozala chef na c'est-à-dire président Etienne Tshisekedi. D'abord nazo préciser à l'intention ya public que ndeko Mubake azali susu conseiller politique ya président Tshisekedi te. Pour président Tshisekedi auti ko nommé cabinet na ye ya Sika ezali na directeur de cabinet ya Sika papa Wakwenda ezali na deux conseillers politiques oyo auti ko nommé elongo na ngai na koti na cabinet wana na qualité ya conseiller juridique na bandeko mususu toza ebele. Bravo alors. Ndeko Mubake azali lisusu conseiller politique ya président Tshisekedi te wana esengeli ba congolais nyonso bino bapanzi sango boye bayango petango bozo yamba Mubake na plateau na bino boye ke azali lisusu conseiller politique conseiller politique thématique membre azali membre ya parti. OK. Alors ceux qui azoleka na TV azoloba en tant que membre ya parti azo pesa point de vue na ye comme combattant nyonso puisque na IDPS ezaka kana kozala na fonction te et puis na IDPS solobaka ba fonction ezali charge ezali privilège moko te po ngai naza na fonction songolo pakala nde ngai sikoyo kaka nde mutu il faut na régner te. Alors ndeko Mubake en tant que combattant akoki koloba akoki ko s'exprimer ndenga lingi et ça même au cas où
Ndeko Mubake azali conseiller politique ya président Tshisekedi. Mais déontologiquement yo conseiller okoki koya ko contredire chef na yo na public te. Olobake chef na yo a lobby publiquement boye yo conseiller oye au contredire en ndenge Ndeko Mubake azosala. Mais ndeko Peter Kazadi yo pe lokola conseiller juridique se contredire pe na pourquoi lelo pas matin na kiti yo vandi na mbayo mbalami baleto mbalami sato ozalaki quand même otikalaki na position toujours où ezalaki que bino boza pour le dialogue te bokozala pour le dialogue kaka soki ba ndenge bosengaki que il faut na katikati moto azala. Mais donc, Lelo, vous changez avis parce que avis est changé. Avis est changé. Biso nde batu ya liboso tosenga dialogue. Depuis 2012, président Tshisekedi a sengi dialogue. En 2013, accord cadre d'Addis Abeba est institué dialogue. Na dialogue wana, accord cadre ezo prévoir un médiateur. Azala. Biso to changer discours te. Donc, muto akosa ote ke IDPS alobia okene na dialogue ya yena Kabila baki na solola na ndako te. Dialogue oyo tozo kende eza o ezali ya na cadre accord cadre d'Addis Abeba oyo ba pesi mission na secrétaire général ya Nations Unies a désigné muto aya ko promouvoir dialogue wana. Donc bino bozo jusque là même ndenge ndeko Tshisekedi dialogue. Pour preuve. OK, preuve. Ndeko Kabila Banda a signé une ordonnance à convoquer dialogue. À lobby, dans 10 jours, il faut commission préparatoire et déposer ma conclusion. Au sommet de la commission préparatoire, on est ça. Est-ce qu'au sommet de l'IDPS a tenu au siège dans la commission préparatoire et à Kabila? Biso dialogue, tozo luka, tozali na cahier de charges na biso, toza na fait des routes. Contrairement à Makamundé Koumba Kazo raconté, comme si les membres de l'IDPS Moussoussou, notamment le secrétaire général, alingi kotanga mingi Ndeko Félix Tshisekedi neti baza batu moko basala baluka dialogue na ndenge na bango président Tshisekedi a évité. Mais président Tshisekedi a outi ko confondre et puis tant Ndeko Mubake azoleka na TV en se prévalant na qualité ya conseiller politique azoloba mabe ya bandeko ya IDPS azoloba ke batwana bazo agir sans que président ya parti ayeba mais azaneti injure à l'endroit, il y a président en parti, comme pour dire que Tshisekedi ne contrôle plus rien au parti. Lelo ndeko Peter Kazadi, c'est vrai, liboso, moi nungu kota kimingi pon ndeko Tshisekedi azaki kimia. Lokola utolo bane bande l'émission ndeko Tshisekedi atindi vidéo oye moko alobi. Donc cela veut dire que pour le moment confusion surtout et quoi ina mai et quoi ina mai batu onyon so basala ki trafic kofinga bakadre ya parti, kofinga secrétaire général, kofinga Ndeko Félix Tshisekedi tout simplement pour azamwa na Tshisekedi, les lots confusion et côté libango. Bazo courage, ya koyebisa ba combattant ke tokosa kibino. Oyo po nga nazana ba vidéo ya Ndeko Mubake. Oyebi nalingaka kotanga mingi ba komba ba membre parti te. Mais Ndeko Mubake aza kosala musala moko on dirait batindi à détruire parti. Azali ko bimisa image moko ya mabe contre parti. Neti eza parti moko désordonné où il n'y a pas de chef où chacun azosala ndenga lingi. IDPS nous sommes un parti de masse, bien sûr, mais nous sommes organisés, nous sommes ordonnés. Ndeko Peter Kazadi, lelo ba peuple congolais mobimba ba kotala biso na mokili mobimba ba yoki ke message Ndeko Tshisekedi dialogue andimi yango kaka à condition que médiateur azala. Wana UDPS se comprendre par nango. Mais lelo ezate parce que ba catholique va changer avis parce que lelo Senko endimi peut comprendre par na dialogue. Mais je crois que Senko na bino bozo la même démarche. Faut médiateur kakazala. Mais il faut bon biso tokoki kozwa place à Senko te hein Senko c'est une organisation très importante de notre pays bazali na liberté à sala choix na bango effectivement bazo soutenir dialogue depuis le début bazo soutenir dialogue mais nuance ezali biso na bango tozali d'accord que ceux qui toquent dialogue ezali pona ko violer constitution te ezali pona ko modifier constitution te ezali pona ko pesa Kabila mandat supplémentaire te. Contrairement à eux, bazo propagé, IDPS alingi pesa Kabila mandat, IDPS alingi ba modifier constitution. Bitumba biso to bundi à 33 ans
eza pona biso lelo tokoma kopesaka Kabila mandat, Kabila fanda seko, Kabila tolembi nanu yote, biso IDPS tosala discours a bongo. Pona intérêt nini yango Kabila pesi biso to akoki kopesa biso oyo tokoki kozwa te na mboka oyo pona lelo to sala makambo mongo to trahir population to bwaka soi na makila ya bandeko oyo bakwei na bakufi na bitumba oyo ya IDPS. Donc biloko bongo ezali biloko moko inadmissible. Je l'ai dit ici tout haut, l'IDPS ne trahira jamais le peuple congolais. IDPS a kokene na dialogue oyo kopesa Kabila mandat atika la seko na pouvoir te. Tokosala yango te, to bundisi Mobutu aya kanisaki asa éternel, Mobutu akei, to bundisi Kabila père atiki biso, lelo to wana bitumba na ndeko Kabila, Joseph, to kotike la mandat na ye, ezosila na 2016 et nous l'IDPS toko veiller pour que a respecter constitution atika et bonga mutu mususu azwa yango. Tout à fait d'accord na yo. Wana ezali argument na yo, ezali ba proposition na yo, mais lelo makambo ezola kisama clairement que l'élection koko sala en 2016 té oyebi enrôlement ya ba jeune majeur oyebi hein ko makambo tali fichier électoral babi fichier lelo ba journaux ekomi yango que ba carte de lecteur na biso otozanango paraît-il entre guillemets et comme même na Rwanda il y a bateau bazana ba carte de lecteur na biso ba ko imprimer un peu plus partout dans le monde na katia mokili. Mais est-ce que vous monitez que ba élément nyonso to wana lokola bata majorité ba ko expliquer et ko empêcher que l'élection sala en 2016 lokola bino boko zelango te au moni tango biso tozo exiger dialogue, c'est justement pour na to bongisa makambo wana. Mais tous appels na ba expert na katia. Vous bongisa ngo dans combien de temps pour l'élection sala en 2016? Avant décembre prochain. Il y a moyen à Gosala, enrôlement ya ba jeune. OK. Il y a moyen à Gosala, enrôlement même général, puisque c'est notre position. Il y a ba Congolais pour que tout ça là vote dans le respect des délais constitutionnels. Ndeko Kabila azali ko tirer temps en longueur. Mais ayeba ke stratégie ya zo kanisa stratégie na ya KO. Ya ko linga ko tia peuple devant les faits accomplis et zo risqué et balukelaye puisque peuple nde mokonzi peuple nde atia asala ke oyo bazo kamba mboka bazala à travers les urnes bakoki ko narguer peuple te mutu moko te na monde asi atikala ko narguer peuple éternellement il arrivera un jour oyo zo bandeko Kabila palobi yango abiya ko sala lokwa garant de la nation kiloko moko esala maté molili ezala te makile tangate peuple congolais azali ezali souhait d'ailleurs c'est pourquoi biso IDPS tolingi dialogue c'est pour éviter les fusions du sang makila congolais c'est tanga mingi oyebi congolais azana posa alternance esala manamboko la preuve ezali na manifestation oyo esalamaki na janvier ya année passée le 19 le 20 le 21 ezali population dans son ensemble exprimer désir il y a alternance et salam. Mais ce qui ndeko Kabila na ba conseiller na ye, bazali commenter ba stratégie pour na komema ko tirer en longueur, ko tirer mandat na ye en longueur atikala. To na ko modifier constitution, azo pousser peuple congolais et silikali sous makile tanga. Ce qui n'est pas bon. Mais ndeko Peter Kaza disait que le peuple congolais a souhaité pambaté depuis 2016 et bandi, bato même biso ba pandisango mutuni zalika moko. Et 2016 en autre commis situation politique et zandengeni ndeko Peter Kazadi na bosembo ya motema lelo prenons que beaucoup na kati ya dialogue majorité yango société civile yango opposition yango bon opposition dans la mêlée UDPS na bande ko mosusu eloko nini bino boko senga ya liboso revendication na biso ezali na cahier de charge donc fait de route na biso OK tozali na no rendre public te kala ezali tobimisango Nabanzi depuis le mois de mars, il y a année passée, vers mars ou avril, il y a année passée. Et ces documents, ils ont circulé, dans la presse, on a publié, sur Internet, ça circule. Tozana ba point nabiso, premier point. Contentieux électoral, il y a 2011. Na point wana tozo senganini. Na 2006, tosala ki élection. Batu bakoufi. Malumalu qui était président à l'époque, quoi qu'il ait publié résultat, Azwa qui comme moyen de transport char de combat. Ake na RTNC na kati char de combat puisque Mandou qui est Kobeta a publié résultat Kinshasa et Pelimoto batu bakufi. Na 2011, Ngoyi Mulunda a publié résultat batu bakufi. Masasi Eleli Bisoko bi IDPS
to perdre ba combattant. Yango tolobi premier point to mekana no kotala na ba élection mibale o eleki et salama bongo pona nini. Qu'est-ce qui a fait que ezala truqué? Qu'est-ce qui a fait que trouble et sala bato bakufa? Premier point. Deuxième point, on va aborder processus électoral. Il faut ezala neutre. Tala lelo c'est une composition nango. Baouti ko faire démissionner ba membre de la commission puisque baza efficacité par rapport à besoin de famille politique na bango. Ce qui signifie que eza batumoko baza neutre té. Quand bien même que quand on est déjà membre ya CNI, on est censé être indépendant de sa famille politique. Et être neutre. Mais bande quoi majorité, baza na même mise na batu na bango. Ce qui a démissionné, a démissionné. Bazu mususu baché. Et puis bangonde baza kutu baza ko constituer majorité de sorte que transparence moyen za les biso IDPS toza représenté na organe wanate. Alors que normalement il faut toza la puisque nous sommes la force politique la plus importante du pays. Bino déjà bino boycottera l'élection, bino boycottera même enrôlement et tout ça. Les UDPS vous serez saisis. Biso na lobi boyi. OK. Ide koloba bongo tendeko. O wana o lobi soloté. Oui, toboyaki élection il y a 2006 pour des raisons oyo batu ba ko pesa biso raison na sima. Batu ba kufi na biso ke malumalo akotaki na charte de combat pour akende ko publier résultat. Et ndeko Mbemba alobaki ke yende mutu aganyaki mais Kabila s'imposé na makasi. Tozaki na raison. En 2011 tolobi malgré tout ça, nous devons aller avec notre peuple. Nous sommes partis avec le peuple et le peuple nous a élus massivement. Mais malheureusement, selon Bino, Ngoyimulu Ndalokola azaki mission na ye ezalaki ke a proclamé kaka ndeko Kabila contre vents et marées, asali yango sima bato bakufi. Voilà selon Bino. Tolingi siko to éviter cycle mususu à violence, bato bakufa lisusu te. Yango tozo linga dialogue et salama. Dialogue ce n'est pas un aveu de faiblesse. Elingi kolobate ke tolembi bitumba to komisiko neti tozo bonde la ndeko Kabila pona non. La majorité va s'engager dialogue. Bino pe bolingi dialogue. Mais allez-y au dialogue, ndeko Peter Kazadi. Oebi biso nous sommes contents. Oebi tant ils sont IDPS to bandi ko revendiquer dialogue. Ndeko Mende porte-parole du gouvernement. Aleka na TV à lobby pona ye ou pona bango dialogue et c'est salama ya concertation politique makamu mususu ya dialogue eza na mboko te. Biso to yebisi bango il faut dialogue et salama. Lelo ba rejoindre biso c'est une bonne chose. Mais ce que nous ne comprenons pas, balingi to sala concertation bis, c'est-à-dire to kende na salle moko boye to sali to lobi to zuiba résolution to zui to pesine de Kabila. Si nous l'IDPS aujourd'hui tozo contester les pouvoirs en place, c'est puisque nous estimons que Ndeko Kabila a boto libiso bokonzi o ezalaki abiso. Contestarango tilelo Ndeko Kabila pour la 5e année na ye quinquennat na ye bandi. Même histoire, il faut retenir qu'en 2011, Ndeko Tshisekedi a gagné l'élection, Ndeko Kabila a botoli yango. Toko contesta kango, même depuis aussi longtemps que RDC existait, il faut que les générations futures sachent qu'en 2011, il y a eu élection, Ndeko Tshisekedi a gagné qui, Ndeko Kabila a joué pouvoir na la majorité peut pas roloba en 2011 mais Ndeko Kabila oebi onini ba obi soto zoloba ezali na ba preuve nango eza soutenu par des personnes extérieures à nous telles que ba nini ba organisation internationale de la société civile bazo organisation net ya Carter organisation comme Senko, hein, Sango, lobby que résultat wana ils ont reflété vérité té. Ndeko Kabila yé moko andimi a lobby que il y a eu des irrégularités. Donc ezaka kabiso moko mutozo loba. C'est quand tu te coach 2016 Ndeko Peter Kazadi conseiller juridique Ndeko Tshisekedi Lelo. Féliciter qu'on a début émission, de côté 2016. Mais les éléments, ils ont prouvé clairement que en 2016, élection présidentielle et coquille aux alatés.
bino bozoko si atelier qui na 2016 ndeko Kabila foitika pouvoir bato majorité pe bako expliquer na bino qu'il y a pas de moyens ndeko Kabila na discours na yedi olimbisa sur l'état de la nation alobi il faut toluka possibilité moko o ekoki kosala ke to sala élection na kati ya mboka na biso puisque le pays n'a pas de moyens bino boko tingama 2016 babi mbongo ezate faut enrôler fichier électoral faut enrôler salama pour ma carte d'électeur est commis partout dans mokili mais kasi bozo monate que makambo bino bokoloba na réalité sur place ils ont balanate ndeko Peter Kazadi. Non nini d'abord il faut noter une chose ndeko Kabila tango azui pouvoir au biso tozo contester a salagi semblant neti azo respecter mibeko ya mboka constitution. Depuis 2006, Oyo Bavotaki pour la première fois, la Constitution Mboka, ils ont imposé de manière impérative que Azalina mandat ya président, il y a 5 ans. Renouvelable une fois. Une seule fois. Donc, ce qui président Nyonso Oyo a cause pouvoir dans Mboka Oyo, Asia dit que dans 5 ans, il faut élection Yassika et Salama. Ceux qui n'ont pas le premier mandat, ils ont la possibilité de se représenter. Bah, il y a Ndeko Kabila, ça qui est fort, dans le premier cycle, à respecter le délai à 5 ans. À se présenter, les sous bon, à jouer pouvoir dans Nenga Zoaki, il est le yende muto azana imperium Namboka. Mais dans Moutou il devait, ou il sait, il devait savoir que dans 5 ans encore, il faut élection Moussous et Salama. Et cette fois-ci, Azali Soussou n'a un pifo ya se représenter les sous-soutés. Il faut à Longwa, ba candidat Moussou Baya ou bako voter nde baka Mamboka. Boni, Ndeko Kabila Oyo, constitution et PC pouvoir wana, na gouvernement na ye, ya ko organiser élection, bako malelo na souka ya mandat na bango, ba yebisa biso ke tozangi mbongo. Mais entre-temps, bazotonga ba immeuble sur le boulevard du 30 juin. Bazo a implanté ba caméra dans Nzela pour surveiller le peuple congolais. Bazo sala ba dépense moko folle pour ba plaisir na bango. Bambongo ezo yiba manamboka. Mutu azagi na tongo très pauvre. Na midi banomé na coin moko boye a commis très riche en dollars. Mais mboka yango moko oyo bazo zo la mbongo wana ezo tika la pauvre. Il y a des choses où Ndeko Kabila Zoloba n'a pas respecté la Constitution. Puisque quand on est au pouvoir, il faut faire preuve de l'efficacité. L'efficacité, c'est la capacité à résoudre les défis de la République, les affaires de la République. Mais quand on est inefficace, ce qu'on doit faire, c'est de démissionner. Donc, je disais des choses où Ndeko Kabila a respecté la Constitution, élection et salami na délai, ou bien Ndeko Kabila lobby ngai na ça inefficace mais bandeko natiki na ngai oyo azali efficace balakisi na bino ke mboka yaki na bitumba mandoki sombami basoda il faut garnir bango bitumbango ya mais na est bitumba oyo kaka basoda oyo ya biso nde bazo attiser nini ba rapport ya ONU et la kisaki awa que certains officiers congolais baza ba complice bitumba na minduki oyo bazokuta epa ba rebelle ezouta na kana biso eza bitumba moko entretenu de toutes pièces eza bitumba moko origine ya bitumba na eza nini. Il faut qu'on paralyse l'administration à l'Est pour bien exploiter ses richesses naturelles. Et parmi les gens qui exploitent ces richesses-là, il y a aussi des Congolais qui sont au pouvoir à Kinshasa, qui ont leurs hommes sur terrain armés, qui pillent les pays. Et on veut nous imposer ça comme un argument. Ndeko Kabila pas mon limo mo santuté à cause na Malweka, azana Mbudi, azana Beni, azana Ituri, azana Fizi. Tangu ozamo konzi mboka, il faut assurer représentation nayo partout. Kabila c'est dédoublé, c'est normal. Mais azana ba représentant naye, tous ces gens-là agissent en son nom. Et les actes qu'ils posent sur le terrain engagent M. Kabila. Ndeko Peter Kazadi, on peut reconnaître que na kati ya constitution et le bami boy que mokonzi ya mboka akoki kolongwa na pouvoir kaka soki élection salami pe mokomoto mosusu aye ko remplacer. Mais tant qu'il y aura pas élection
en 2016, le président Kabila est considéré comme président de la République. Puisqu'à Kendeka, ce qui est le nouveau président, a Kolongolae. Constitution, ok. Nazo expliqué, puisque Naza est juriste. Ok. Je suis constitutionnaliste. Article Ozolobana, je crois que c'est l'article 70 de la Constitution. Dans l'alinéa premier, est posé principe, il y a mandat il y a 5 ans. Le président de la République est élu pour 5 ans, renouvelable une seule fois. Nasuka, deuxième alinéa, Ezoloba, le président de la République en fonction, le président de la République reste en fonction jusqu'à son remplacement par les nouveaux présidents élus. Vous comprenez? Ok. Ça signifie quoi? Pendant que le président Oyo, puisque la Constitution, ils ont prévoir que l'élection, il y a président, il y a Sika. Hein, élection, pour y salama. Président Oyo en fonction, il faut élection à salama 3 mois avant fin du mandat. On organise une transition de 3 mois, un peu comme aux États-Unis. Avant 3 mois, fin du mandat, il y a président Oyo en exercice, il ne faut pas voter président Moussoussou. Président Oyo va voter a coquille immédiatement qu'on soit pouvoir té. Azali élu, Azako Bongama a préparé cabinet naye, Oyo Moussoussou Azo Bongisa paie remise et reprise pendant 3 mois. Ce qui 3 mois est coquille, nde Oyo Yasikaye a remplacé. Cela ne signifie pas que Yo Moutosan a pouvoir, Oboya Gosa la élection 3 mois avant. D'abord, le fait de ne pas avoir organisé les élections 3 mois avant, c'est une violation de la Constitution. Quelle que soit la raison, Mbongo ya Gotonga Bandaku, Mbongo ya Oyo Bazo Yiba de gauche à droite ezali, Mbongo ya Gosoma ba caméra ezali, Mbongo ya Gosala na ambiance ezali, sauf il y a élection. Est-ce que na lobi Nations Unies sengi na bamboka pour combattre le terrorisme. Est-ce que Namboka na biso osoka action terroriste na Kinshasa osoka ke basali terrorisme ba ko prévoir. Non, mais pour prévoir quand na période où tous on besoin ya mboka poto ya mbongo poto ça l'élection. Non, c'est injuste. Il y a une volonté délibérée de ne pas organiser les élections. Et quand on n'organise pas les élections 3 mois avant la fin du mandat du président en fonction, qu'est-ce qui arrive? C'est une violation de la Constitution. Or, l'article 64 de la Constitution interdit à quiconque de violer la Constitution, de prendre le pouvoir en violation de la Constitution ou d'exercer les pouvoirs en violation de la Constitution. Par là, on du fait que Ndeko Kabila a ce qui est sali dans le comité, ce qui est sali qui est l'élection et salamité et que 3 mois avant Ndeko Kabila a organisé l'élection, a violé la Constitution. Absolument, absolument. Ça sera une violation de la Constitution. Donc ceux qui ont 3 mois avant ont respecté les dispositions, ont violé la Constitution. Ndeko Peter Kazadi, to photo chuté, pratiquement on a sous émission sur les bonnes choses ne diront pas tout sur la même temps où Kende. Ndeko Peter Kazadi, Ndeko Etienne Tshisekedi, président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, président de UDPS, à Kozonga Congo Mokoni. Président, il a annoncé Ango, Bolande Ango, Azo Yakala Mingite. Azo Yakala Mingite, Alobi, pour associer force naye, na oyo ya biso ba Congolais nyonso, pour obtenir changement na mboka. Azo Yakala Mingite, déjà à l'UDPS, Tozo Bongama déjà pour yambaye, ndenge to mesana ko yambaye. D'ailleurs, yambala oyo, il faut quadrupler ango. Okomona ndenge nini ben de foule et kokende ko yamba mokonzi na bango. Donc ba combattant nyonso tozali en mouvement, toza en préparation pour que to yamba mokonzi azako ya pona a participer na dialogue oyo ezali ya Ndeko Kabila na ba condition ndenge bato mosusu bazoleka dialogue selon Kabila et l'IDPS non mais Ndeko Kabila yemo kwatiko ba jamais que dialogue selon lui non ngana yoki makambo na mingi na munoko Ndeko Mubake azolo bake ba cadre IDPS mususu balingi bakende na dialogue selon Kabila wana eza langage na ye. J'insiste sur Ndeko Mubake. Je profite de votre caméra très rapidement parce que nous sommes à la fin pour yebisa ba combattant oyo bazo croire na ye ke Ndeko Mubake aza lisusu conseiller près ya Tshisekedi te akoma na ye combattant lokola ba combattant nyonso. La dernière fois que Ndeko Mubake amonaki Ndeko Tshisekedi eza na mois de mars oyo
il fallait qu'il ndeko Tshisekedi akende na Brazzaville. Ngai nde na memaki na mutuka na ngai. Yo la dernière fois mon ndeko Tshisekedi ça date de quand? Na lobi boye. Yo la dernière fois. Ngai la dernière fois que j'ai rencontré M. Tshisekedi, c'est avant le mois de mars. OK. Mais dans le mois de mars, il fallait que le président Tshisekedi akende na Brazzaville. Ngai na memi ndeko Mubake na voiture na nga na bagage na ye pona a accompagner ndeko Tshisekedi na Brazzaville. Tokomi pe na lupangu président Tshisekedi abimaki te puisque anilaki voyage. Kobanda mukolo wana ti lelo ndeko Mubake nano atikala komona ndeko Tshisekedi bote nanu batikala kosolola ta na telefone te. Asa membre. Oyo nyonso azoloba ke basololaki na Tshisekedi azoloba eza lokuta. Ba combattant bo tirer attention ndeko Mubake na lupangu na ye. Azana parti na ye déjà. Azana batu oyo ya ye, azana ba secrétariat général na ye, azana ba fédération na ye, azana ba section na ye. Donc azo créer des partis na ye, azo courage. Abimisa parti wana, abimisa la président et que abanda koko c'est la ndeko Tshisekedi makambu. Oh Tshisekedi alobi na sa contre dialogue alors que Mubake nano atikala ko solo na Tshisekedi te. Makambu nyonso wana eza lokuta. Ndeko Peter Kazadi to comme na souk émission na biso na poko lelo totondi obotondi ndengo ndibaki koya ko participer na émission ya Yambo ya 2016 dans un cirque émission to sali to ko bomba ba vidéo très bien pour ceux qui un jour yo pe aux unes et là au soit disons zol bande ko Mubaka zui to ko la kisango kaka problème. Absolument soki na pengui. Écoutez, si jamais na moni pengui ko ndimali pengui soki na moni ke ngai na président Tshisekedi to na ligne à parti tozo bala na lisusu te. Merci. Merci Peter Kazadi, conseiller juridique. Il y a Ndeko Etienne Tshisekedi Wamulumba. Merci beaucoup. Et puis bonne année de sous nayo pe di botana mo bimapena bandeko banso ya UDPS. Tokomi na souke émission ya poko lelo totondi botondi na bandeko banso baringa nzela masini. Topesi merci Ndeko Pamphile, Ndeko Tonton, topesi merci Ndeko Célé, Ndeko Hervé, Ndeko Gires, Ndeko Brandon, Ndeko Bazebele, Bao Basungi Biso pour la émission ya Yambo. Il y a 2016, Ndeko Koutani Nabino na rediffusion, lobby na 13h, et puis un autre numéro certainement, Toko Koba, Porto Baba Solo Matali de Pes, Ndeko Peter.